uta osilika kipokenda na kati ya motema moto ekopela ngai trop. En tout cas, venanga Julius mais santa to retombele père dans tout cas to zali. Na kingai pamba na mitiki mobimba na ngai fote nini ozwinga tala ndeko tozalaki biso mibale yaka nalinga yo bongo simaliwa ya kozwa ngai yo jino. Merci na boss Mans, on apesi biso esika oyo vraiment papa nzamba pambolo yebele ya mingi ya trop. Moninga lelo wa bolingo etinga minga ye ndenge na bendana nanunga nalinga bwete o nanino na mipesa bongo te. Oh, bilili ya boye na kozwa wapi ngayo bravo Angola utma hora yangonde esangisi makambo bafiti bajalu bakoti likambo ya ngara yo bravo est-ce que bakokoka jamais shusha limere mama tala likambo oyo ekomi pasi bato balingi nde bakabola yo na bravo babi bravo ndi en tout cas masolo bilili soko zaki otenga ma bravo zong surtout droit quoi bobika utima ora donc mingi lo bezate donc tout ça lelo ekoti lelo ezate ko zela donc talaraka et puis botuna sango oyo et pas docteur luzo dio arobisa bino makambu ya monaka quoi des zamba toujours même moral tous ensemble biso tuna sima bravo quoi utima ora bana Luanda partout dans le monde ba nyoso bo la bota la biso tozaka awa na kata flat ya Julius même sur le plateau to yambela bino a Junior Fila azana non sa rosala a yebisa biso a développement mkena biso to yokae babi ya longola ba deuxième voix wana vraiment ya Pepe Kale ça la bien bino mobo monae apesi la masolo nae et ça bien ma casse na bien adage non villa ya déjà poussana déjà yo déjà za pembe na ngai apesi la dama solo tala rande bo mona ende nazali masolo on vraiment papa boni kitoko na ngola nzambe kitoko koleka soso balamba tokos na ngola route maro abanyos balandela biso bani bayeba ide na weza nini memeli biso nini oyeli biso nini ba masike za nini pesi la biso non ya ka ngolobi donc ngana za Junior Fila na vivre déjà na Luanda tozala déjà awa mais mikolo toza pena na Julius mais moi tout amboka ezalaki na epena na Luanda na mo bina Luanda bongwani dans la moni donc CV na max donc awa pena donc na Julius mais donc kitoko na on sakanate ya on moni donc toza quoi donc tout amboka no bete wa bon tout amboka yo bikaka mboka za munene ko kinata bengela to ko kinata ni mena bimai pena Luanda bimai Luanda moi tout amboka kande zalaka place ana na kino samo préparation nanga kande zalaka donc na minute toza na mboka awa c'est Julius quoi donc va travail donc ezali bani yo bikaka kande zalaka na kuti staff elendi staff kitoko fort na ndenge sarante po na zalaka awa mendenge na zalaka na ndenge na kuti ngo différent et on toza awa donc bani vraiment tonito yeba ide no yeno vraiment zanini weli biso nini o eza ya sika to ebité te non expliquer pena donc ba fan nanga nyo surtout ba o ba sepela nanga Junior Fila donc lobby na za na concert na Palanca les 30 na za na concert na Petangol chez Francis Bokungu pour no pese la makambuka ya dépendance quoi maman dépendance mais lobby za cadeau mon on pese ba na Palanca parce que ba yo kamo ba madilu kala ba Pepe Kale kala donc faut na pese mo nostalgie wana mais les 30 toza bon na Petangol pour na fêter indépendance quoi mais si je n'ai pas na minute oyo donc mutu nga mona bina fila pena place répéter na julisme donc mikolo na zap na awa
nazo répéter na beaucoup na préparer studio il y a deux chants kaka donc deux chants kaka na betaka deux chants kaka donc lié à siège na eza donc lié à siège na bina awa pina na julisme awa donc ndé naza ba jour naza awa tara ba pesi nga chambre kitoko na kati donc miko donc na tiki na parler na nous naza na ba koto yo donc makambo ba inspiration y la koto yo donc ba travail za bina awa donc na banda ba répétition na awa ba ko kanga na ngola ultima hora parce que bravo za partenaire quoi il est partenaire na nga donc muto asala nga po loin des qui peleke c'est mon junior fila quoi avec mon manager Choucha Lumière d'Angola talara donc toujours même moral quoi kitoko na lengi nalingi bato basepela bai baotala biso balingi bayoka mwa moke mwa beta mwa elo mwa boya bien ça bien quoi tosepela tala ndeko tozalaki biso mibale o ngai na yo kolia na yo ngai kolata na yo ngai oinaki ngai pamba na mitiki mobimba na ngai fote nini ozwinga weza biloko ya pepe kale quoi donc ba prise wana po betango il faut ozalaka donc junior fila oyaliana motoki na ngate asote bible o ngala kinda pe ba kofi am susu ebité mais non ça moi lo moko ya moke pour na pesa vie na ngape hein moi ba sentiment banzembo wana kala ebika ndenge zalaka taka mopa banini yaka na linga yo bongo simaliwa ya kozwa ngai yo jino nanunga na linga bwete o nanino na mipesa bongo te Jino ya kosombela ngaliwa soki oko change te vie ndenge na ngai ya kozala na yo ezaleli na yo epa tobomba wana babike en tout cas siège eza awa ba nostalgie et puis na biloko nga moko na nga moko kala mingi te boyoka pena donc maxi single moko boya deux chants kaka boyoka yango mingi kutono bakute te mais nengna pesa mo matabisi moi le mo ya vena biso ready et ça na mo biataka bravo bilila solo toujours maboko yebi kaka ingénieur nani akoyebisela ngai nakoyo pesa ki ngai planton ya rendez-vous tango na yo kaka kozela ya kita nazonga kinda ko ngai moko pena mawa uta osilika ki pokenda na kati ya motema moto ekopela ngai ya tro na tangwa mosala na kolala na kokanisa yaka wa ngai motema impembe na nyokwami moninga lelo wa bolingo etinga minga ye ndenge na bendana bon en tout cas venanga Julius mais santa to retombele père dans tout cas tozali na sepe na espace oyo ba jour on surtout na zapa na yo donc minga lobate manga passe na musika na pesi venanga Benoît Bisalu kunzi ya lele grand frère papa na bikala troté tozo mona nga no fara Gédéon Mercedes babi Mercedes elo pamba talara venanga pesi nga ja cadeau déjà Jeep mo ya Mercedes mais ko nazo renier nango donc minga lobezate roi David Mukusa talo so mona nga na tema toujours avec ba courante donc grâce ya venangai roi David Bikuta na bosani agence la grâce il est munianga papa social tous toujours ensemble bon numéro na téléphone alinga benga junior ezali 931 24 beta code quoi 00244 931 285 740 donc ceux qui ozungate robenga pe numéro manager na ngai donc oizaka wana donc yo ebikaka même moral. Et ça veut dire annonce au junior Philippe Sibiso awa tozaka na Julius mais quand de bon mona wa vraiment et ça la bien. Merci na boss Mans wa Sibiso esika oyo vraiment papa nzamba pambolo yebele ya mingi ya trop to sepeli makasi vraiment beau s'abonner vraiment beau s'abonner benga mama benga mwana benga ba voisin ba nyoso ba pembe benga ba ngwe sama route ma Angola route ma oa yango awa vraiment beau s'abonner appliquer et ça bien makasi talara mama bien za awa babiso ngoye ba ngoyo ka oli kamuni ate bon mama so wapi babi masoleza awa ande makambo musala nde talara bomo nango déjà mbala mon tiko tak
Babi, beau s'abonner, et ça, bien ma case. Vraiment, merci beaucoup, na boss Mams. Vraiment, merci beaucoup. Mon habillé préféré, Babi, j'appelle la Trino. Babi yende makambo na kata o jaenda muta simbi o jaenda mobimba akangi coin koto nyonso afanda asieja oza poso somba baketch wana posa body wana posa o jean mezo za moko babi na kati ya Luanda mezo za moko na o jaenda jupe latrino vi na mo basola bien na bi kana mitso za na kati na Chine kuna bambota yo ya trop ebele talaka biloko pe babi biloko seye mtoza poso lata wana posa bilo bien aza wana jupe latrino vi na sola bien mutu moko bien makazi asola kitoko wapi babi wana bureau talaka bureau ingénieur bravo bureau na esiko asola ndeni c'est asola bien route maora babi awa nde makambu efandi nde awa ingénieur bravo papa babi aizala tiko tak baya te barata basabona pete barata pour s'abonner pour mon maman bien et ça ira bien un grand merci na bo sanité ba mota trop na bo sanité na bien les paradisme yanga ya kati yanga partenaire bureau privé Junior Planète na bo sanité babi ingénieur bravo ingénieur merci beaucoup ba mota yo trop pourquoi pas Lodi yani papa to sande to organiser ça nga bien makasi betanga bien ba mota trop ba nyoso bolinga Samuel Sambu bo s'abonner, bo sola bien. Bye.